Popolipo, 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 popolipo. Moi, bena mekele wele batulam parba mon appelé venaba oudi. C'est moi Pegin, ça c'est le terminateur de la presse congolaise moderne, journaliste bouliste, quinois, muta idéologie. Lelo nane sengoro sabino ke mokonza mboka botala ki ndenge asolaki na bande ko union sacrée. Boyoka ki pende mokonza mboka félicita ki ba ministre oyo bazala ki mot d'ordre te. Na ba oyo chef de l'état tanga ki na ba o atanga ki te. Kasi na ba o mokonza mboka atanga ki te mais ayebi. Ministre na biso ya communication et médias peut porter la gouvernement. Moi la mboka Patrick Mouyaya très compétent. Na matali communication. Matali ko communiquer, ko sangisa bapanzi sango. Ko pesa ba élément de langage. Azela ki gouvernement ba pesa ba instruction te. Azela ki gouvernement ba pesa ba moyen te. Asangisa ki bapanzi sango, apesa ki ba mot d'ordre, apesa ki ba idéologie. Asenga ki na patron de presse nyonso. To soutenir gouvernement. To ba ko communiquer malamu. Po monguna Kagame ndoki wana moto na soloka achaba moya niama pour la communication surtout na bande na biso mususu infiltrer na makambo oyo ko communiquer pona Kagame mais osala nga pasi yo soi-disant député yo soi-disant membre de l'union sacrée bosangani mbika bosenga ke Mouyaya alongwa po yo koma wana. Bozo comparer façon de travail à Mouyaya dans la mer Mende. Il ne faut jamais confondre la vitesse et la précipitation du Mouyaya restera Mouyaya. Mouyaya c'est un style de travail. Mais ce n'est pas si. Nabino quelques journalistes en Mbika, boya un briefing. Ba facilita bino tâche. Boya kabo zo information. Bo panza sango. Bozo que nobeta ba désert chichita sima contre Patrick Mouyaya. Nayebi tous les journalistes en Mbika au peut na briefing ba yaka pe na briefing oyo ba osala ba complot ma be contre Mouyaya. Na lera mbonga motute. Na pe mandiante. Na journaliste oyo na fani sa idéologie na accompagnaka fachi na ndenge na accompagnaka ministre Patrick Mouyaya na ndenge na po azala mopandi sango pe ayebi nini wana communication. Na tango ya guerre, na tango ya bitumba, Mouyaya joué rôle à makasi, Mouyaya joué rôle à makasi côté communication. Ba ministre Ebele va sepela ki pété. Ah bon linga Mouyaya longwa po na kota na yo, tango yo. Idéologie nini, pe stratégie ni ya communication oh yo oye la biso oye leki ya Mouyaya. Heureusement que le chef de l'État a timé Libino. Oh non, chef de l'État, moi je veux faire plus que Mouyaya. Oh chef de l'État, Bosangani Mbikara pour la poste moko. Balon la Mouyaya Bachayo. Na reversé Bino. Nabi naba membre du gouvernement wana. Naba ministre Ebele Koutou. Et puis naba ndeko Ebele union sacrée. Alors Bissonio surtout à la cime chef de l'État. Vous allez journaliste, vous allez influenceur, vous allez nani, tout le monde konzamboka poids. Oyo Mouyaya azako sala yo sala yango te. Ba politicien ya Mbika. Vous allez réfléchir, nini ya ko chef de l'État poids. Lisapi moko sur la élongité. Mais vous sala ba complot contre Patrick Mouyaya. Na yebi bino. Excellence Patrick Mouyaya. Keba na ba ministre ba flatter mususu ba collègue na yo keba pe na ba membre belé ya union sacrée ya ba flatter o ba yanga pa na yo na yebi bango keba pe na ba journaliste ya Mbika ebele o ba yanga flatter yo na yebi bango na ko reverser bango et puis mutabe nga ité tant o to za la concentrer ya ko soutenir ba FRDC tant o to za la concentrer ya ko communiquer contre Monguna Kagame Rwandais. Tant yo
eza temps oyo ngala bino en tant que guerrier combattant to communiquer pour dénoncer les journalistes à Kagame, pour dénoncer le complot à Kagame à Rosala. Tout le monde derrière Fachi Béton, tout le monde derrière notre ministre de la communication et médias, déjà besoin qui élément de langage. Mutula mutu sala musala on a nengalo na ko na yo na communication na yango. Mais na reverser nous avons quelques ministres, membres du gouvernement contre Mouyaya. Nous avons quelques membres de l'Union sacrée contre Mouyaya. Vous voulez que Mouyaya akende po bacha nani? Bazo ki salo coûter amende. Non, nga boyi na ngai. Bacha yo non, nga boyi na ngai. Nous sommes et nous serons derrière le chef de l'État, Fachi Béton Mukontombolo. Oya boyi asala mukili na ye. Le propos tenu dans cette émission n'engage que son auteur, qui est Peguine, c'est le terminateur de la presse, et non au diffuseur. Nous avons un Haïti. Dans le Parlement, dans le Fundabino.